Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balandini sur Diamant Noir TV, mbote na bino na mokili mobimba wana bo bozolanda biso bo se connecter boya mbango boya penza ebele lelo ezali lelo dimanche bofandi na mabota na bino kimia na bino mais biso tovandaka te mboka makambo ezotambola malamu te mboka na biso eza na moto esengeli na biso kosolola pe koyambaka bango moko o balobaka malamu makambo ya oyo etali mama Congo. Okoti na kati émission pepe Congo ndi na loba émission Diamant Noir esengaka j'aime na yo tango koti pona bandeko nyonso tout on bazoya na lombangu baya bamona émission na fil d'actualité na YouTube s'il vous plaît. Okoti na émission otie j'aime tozoyamba lelo invité na biso toyebi malamu na kati ya Diamant Noir TV mais lelo tokosola na ye parce que bango bazali ba officier bazali ba soldat bazali ba militaire na kati ya mboka na biso toyambaka ba soldat toyambaka ba militaire toyambaka tout peuple congolais na kati ya Diamant Noir TV kasi lelo tozali na major Tito Ngwanda oyo nde tokosola toyeba na mozindo nyonso tu nde tokomi na titre ba révélation tokoyoka elongo na ye sans plus tarder toyamba ye na kati ya Diamant Noir TV. Bonjour Major Tito Ngwanda, bonne santé liboso to banda na santé na yo. Mbote na yo Mama Giselle, mbote na balandi nyonso tu ya Diamant Noir TV. Nzoto ezali malamu na lisalisi ya mokili ya likolo na se na biloko biso. Bongo yo Mama Giselle, nzoto ezali ndenge nini? Biso so tali biso mona déjà nde omone biso ka boise ke nzoto eza bien leo dimanche mais mboka eza na pasi tokoki koseka te tokoki kolela pe te tozaka na mitema ezozoka yango toza toujours wana na bino elongo mpona totunaka bino mituna mpona kosikola oyo ezali mama Congo donc Diamant Noir nzoto eza malamu kasi tokoloba epai na yo major bem totuna parce que bato ebele babengi nga batuni mpe likambo yango balobi soki ozali major simple to lelo oyo meka mpe ko expliquer biso soki ozali major breveté d'état major expliquer biso. Merci pour mutuna mona Mama Giselle. Armée ezali institution oyo ezali ko former batu ndenge na ndenge. La spécialisation ezali mingi na mosala mwa soda. Ba officier tant lobi major, ba major musu bazali oyo bakene bakilasi bakuma ba breveté administration militaire bazali babenga bango ba BAM bazali ba mususu bake kilasi po bakuma ba ingénieur baza toujours na armée ba mususu bazali ba breveté d'état major particulièrement pour ngai ndenge tuni oui na kendeki na formation wana po ete nasalisa école. Donc, l'armée ezali na ba spécialisation ebele beaucoup moins ba ingénieur bazali bazana ba travail na génie militaire. Donc ba formaka ba officier ndenge na ndenge bazo former bango bazala télécommunication bazali na logistique bazali. Donc ba branche ndenge na ndenge na armée ba formaka bato pour être bazala capable ya ko faire fonctionner service bazali ko kamba. Merci na réponse na yo na bandi congolais nyonso surtout azui yango donc yo zali lelo otoza kotuna yo zali major breveté d'état major voilà congolais nyonso azui na mutuna na ya sulte
Diamant Noir déjà aussi yemoko asa répondre bino donc tout na souscrit. Merci. To continue makambo o toli kosola ya mboka lelo nde tozali awa tokotuna yo touti kolanda. Tolanda ki interview ya un des généraux ya FARDC tokobanda wana batuni ye boye. Soki armée na biso eza lelo infiltré. Mais yoka ya répondre boye. A répondre que bango lelo bazali kosala un travail pona ko identifier. Motuna na biso epai na yo major ezali pona yo. Quand et comment armée Pemboka ekoki kokoma infiltré. On a mutuna munene maman Gisèle. Vraiment. Mais na mutuna mayo nagasi bai balanda ngai kala. Bakoy ko kundola. Pona mboka na biso RDC na lobaka na pesaka lisesema na bi banyoka bakoti na ndako. Mais banani bayaka banyoka wana ezalaki AFDEL. Armée congolaise ezalaki officiellement infiltrée tanga bafungoleri bango porte munene mokolo moye adela kotaka na mboka. Alors mbala enzike mbala yike mbala mingi nagaso yokaki RCD yokaki CNDP yokaki M23 ba mouvement nyonso oyo supporté na Rwanda bango banso basaki soi-disant brassage bakota na armée na biso bakota na porte officielle ezate que otindi moto na mboka mosusu akei kuna lokola civil na yebi na kutanga kombo ya mboka ngawa te na yebi couple moko bakufaka batikika mwana na bango mwana wana bazuye bakene na mboka mosusu bapesi na famille mosusu na monoko na bango bakolisi moto wana kote akobi mokonzi munene na armée pe aservi mboka na ye wana eloko mosusu mais oyo ya biso moko tofungoli porte ya munene tang AFDEL akoti pe tango ba mouvement nyonso to basali wana brassage bakoti namonaki liste eza ocirculé nombre ba généraux ebani nangasi bato mingi balanda ndeko na ngao nazo respecté mingi un grand journaliste Kole Kimpeli asala interview munene mais bato balingi ko yeba détail balanda ye apesa ba détail armée ba ezate ke ba ko identifier bango ba yebani ezate ke ba ko luka ba identifier bango ba yebani avec certitude avec précision tango liste ezokuya bato tel ba koti na armée liste ezalaka ba ko retrouver liste wana te liste wana ezali bao bazana ba unité ba yebi nani azali mopaya nani azali mwana mboka na kanisi na lobaka mbala eleka morphologie na biso na bato bakotisa na armée na biso ekesani tokobunga bango te donc ba infiltration na biso ezalaki d'une manière officielle organisée porte ezaki polele bazali bazomona bango butu moi bayebi bango ezate ke bakona ko identifier bango quand bayebi bango parce que liste tant bazwa na bango baye bosali brassa bon bato RCD bakota baza combien abi bon nazana à peu près 10 000 soldats ba officier baza boni o baza bo pesa na liste ba pesa liste bayebani donc pona ngai ceux qui oui ceux qui arment la biso oui pardon nakatio ma si ça mal pour la tuna pona ngai effectif ya bato bana eyebani na ndenge bakotaki mais tomi kosate tobosa na pete toyeba histoire AFDEL nde akotaka na banyoka wana yenda yaka na bango nda facilité infiltration ba envahir armée nga eza sous infiltration ba occuper ba position stratégique ya armée donc ezali eza connu c'est pas que tokolukato identifier bango. Mais Major Ngwanda biso to retourna et ceux qui arment na biso pe gouvernement ezali infiltré mais nini esalaka que
bavanda kimia sans kodénoncer yango. Mutuna mona na ngasi esengeli batura na bao bazokamba mboka. Soko otuni ngai ngelo koninga osala so inga nazalaki mokonzi ya mboka eza différent. C'est-à-dire que c'est pas que bao bazokamba mboka bayebi te bayebi avec mais pourquoi bavandi kimia mais soki yo ozo garder ennemi bozana ilingo boyo zana ye. OK na ngasi mokonzi munene na armée na biso alobaka loko bo alobaka bo soko bato a service ya sécurité bazokoka ko tia kimia te na mboka. Oui elingi oloba ba criminel bazali na baza côté ba service ya sécurité. OK soki bitumba ezosila na STT elingi oloba bato oyo basala biloko wana baza na côté ya force loyaliste. Alors na kati ya force loyaliste wana bana baza kuna ba ennemi obo tozobunda na bango batondi bazokamba baza ba position stratégique oyo ke mouvement so bosala bazokoyebisa na ngambo. Voilà donc il faut esala que à moins que bao baza na ba force loyaliste tant bazoko accomplir mission na bango batia organisation moko parallèle que bato wana bazala accès na information te bazala accès na mission eza assigné na unité wana te. Mais soki bango baza na accès na ba mission à exécuter alors trahison kozala toujours. Alors est-ce que bakolinga ba continuer bana ko sacrifier bango ndenge wana ou bien bakolinga ba se défendre ou ba se protéger ngana kanisi et c'est pas pour la vie il faut pas vivre faut pas défendre bango na bango donc il faut pas avoir disposition pour être information nyos et échapper bao bazana bango nzinga bayebi bango tokotuna motuna moko parce que yo yebi makambo penza malamu soki président Mobutu oyo lelo babenganaki ye parce que peuple alingaki lisusu te peuple aboyaki ye na tango wana po nzala to pasi ekotaki makasi na mboka. Est-ce que tokoki koloba que peuple na tango wana d'une manière ou d'une autre eza peuple a se soulevaki contre Mobutu ou comment? Expliquez biso na likambo wana. Maman Gisèle moni mutuna na yo esengele servir bato basusu. Oui o bazolanda biso vraiment mboka soki ozali kokamba mboka il faut yoka peuple aza na lolenge na yo na lolenge na pardon ya kosala peuple nde efacilitaki afdele kota bango baza kokanisa ke bao bazoya baza bana mboka erreur emonene bakanisi ntango bamoni bayoki Laurent Désiré Kabila bia mwana mboka bana mboka bazoya nzokande banyoka bazaki nsima baza na bamalete bavandi nye bazoya. Donc mokonzi ya mboka na ntango wana de faire président Mobutu na banzi ye lokola azaki malade makambo mingi eza ko échapper. Mais ezalaki déjà soki peuple asi aboyi yo peuple so aboyi bakomaki na nzala bakomaki koloba meme yaka bango nde bazo Kabila yaka bazo faciliter entrée sans que bayeba ke nzoka nde bao baza ba ennemi na bango. Alors l'histoire est pour se répéter hein? Et c'est que chaque fois que les cabresra na mboka bao baye ba tirer leçon na yango donc ba tirer leçon te ba ko vivre le même scénario. Donc c'était une façon ya peuple à désapprouver makambo moko za mboka na tango na zo sala et puis parce que bango ne ba faciliter entrer à talande ba kota ki na Kinshasa ba to se mobiliser croyant que c'était le salut. Mais c'était l'enfer. Juste l'opposé.
sali régression. Il y a même des gens qui, aujourd'hui, ils réclament que Mobutu Azonga. Mais Azonga, Akena na ya, c'est la retour à Christ. Bisore to tikali. Et c'est ce qu'on moto na moto. Attirer peu leçon. Mbala le kaka to tikaka bato na bakota. To kanisa ke za bato ba ko libérer biso. Nous on ba ko tia biso to ko ba esclave na mboka na biso. To ko sa ni sikoyo. Yangona nazo continuer toujours ko interpeller bakambi ya Mangomba. Ngai ponanga ba député bangonde bazaka proche ya peuple te. Ba député bazali proche ya peuple, bato bazali proche ya peuple. Ezali bao bakambaka ba Mangomba. Ah, donc ba pasteur banani bangonde bazali proche ya peuple, pas les députés ou les sénateurs. Bango ba député, bango bazana bango na makambo bango mususu. Mamboka nazoka ndenge makambo ka basa déclaration moko te. Basa déclaration de guerre contre biso, réaction moko nazoka te. Mais bakambi ya Mangomba bangonde bazali proche ya population. Bangonde bayebi pasi ya population. Bangonde bayebi makomi. Bangonde bakoyebi sa peuple. Lolenge ni ne sengel peuple à ça là pour se libérer. Makomi ezali. Ezate ke bazo bomba. Ezate ke bayebi sa peuple o ezuta na mutuna bango. Bayebi sa peuple o Nzambe akoma na kati ya lubalia yi. Ba s'approprier nango comment bago libérer mboka na bango. Soki yo kamati position pona Nzambe yo asolo mokili alikolo na se yepe yo kamata position pona yo bate ya bato mboka na bino ezali occupé basi babotoli bino yango bozana bana bozana bakoko bako utiliser nini plus tard tala Nzambe asala boy pona boy na bango ba versa kotana bazora te bazora ya côté mususu côté ba Moïse ba kota imambo ya nini bango bakota wana te bango bakota à côté mama mbongo maman je ou soit Bible de Genèse Apocalypse ezali lilobaya Nzambe mokili alikolo na se to ezali nulle part ezati. Soit la Bible tout entière elle est, non peut-être, est la parole et la volonté révélée de Dieu ou elle est nulle part. Donc on a zolo bangana inventé en côté ezalo ko ekomami bango ba ebi yango bakotanga pe bate ya bato ba telema ba appliquer ba principe ya liloba ya Nzambe ba s'approprier na mboka na bango ndenge bana Israël basala Nzambe tiango na Biblia pona nini pour te apprendre pour te appliquer pour te plaire ye soki bosali yango boko se perisande ye. Alors question nga yango na peuple congolais bolingo plaire nani bolingo plaire na bato to bolingo plaire na mokili ya likolo na se o apesa bino mabili bo pesa nga yana. Vraiment ba congolais surtout bazoki motuna na yo bakozanga te kopesa yo e ya no major Ngbanda tokotuna yo motuna biso tozali toujours okoti na kati émission peuple congolais kande na lobana bino tozali na major vraiment major Ngbanda yo teka j'aime na yo po émission na biso ezosenga vraiment ba j'aime ebele po mam tolobana Diamant Noir TV et lobama kaka na Diamant Noir TV vraiment donc tozala mitune be tokotuna ye parce que lelo tomoni mo mobulu ti ana kati ya diaspora tokotuna ako expliquer biso na ba détails nyonso tout mais tozana on a likambo o tokoyi kotuna question lelo tozomona Paul Kagame azoloba que aza prêt à quoi affronter la RDC. Est-ce que démarche diplomatique ekoki kosukisa ye Paul Kagame contre la RDC wana ezali kaka motuna soki eza bongo to bongo te biso tokotuna epai na yo po yo moto expliquer biso yango po tomoni lelo RDC bakoti na bavoie diplomatique et Félix Tshisekedi auti Angola et Congo Brazzaville pona kaka makambo yango. Merci maman Gisèle pour motura mayo et tout le monde tozanango na RDC ezali d'abord spirituel. OK. Dans Ephésiens 6 verset 12 le banzam le dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants d'en haut. Et tout meza na elimu. Ce qui na elimu to longi et que c'est manifesté dans le monde des sens. Alors, na mutuna mayo
nalandaki Gagame na makamone aza oloba aza ku intervention na ye avec arrogance. Donc arrogance moko ezol indiquer que moto yo azana makambo ayebi. Azana makambo, azana certitude moko oyo okoi ko imaginer te. Na ebite soki bato balandaki na bokebi. Soki bato balandaki na bokebi esengeli ba comprendre. Pona ngai arrogance oyo Gagame azoloba nango parce que aza déjà na mutu no tutu nga wabo parce que Gagame ayebi que armée ya biso ezali deuxième peut-être na première armée na ye ayebi yango. Première armée na ye. OK. Ayebi que atondisa bato na armée na ya RDC ba officier bebo. Ba officier généraux, ba officier supérieur, ba officier subalterne. Atondi na basoda ko tukolo bate. Yango arrogance ça nango. Maman Gisèle, to forma bato wana. To forma bato wana. Gagame ayebi de fin Général Mayele akene kuna na Rwanda na collègue na école de guerre tenda ko azope masiko azo bozonga Yesu Christ. To forma bato wana to forma ba soda mingi uta na pays musu ba na mboka na biso. To yebi bokasi ya moko na moko. To yebi pe botalu ya bato auto format to yebi na bokasi mboka na biso bakosa karate. Il faut de la fière na basoda na yo armée na yo nani Maman Gisèle armée na yo lelo ba sakana nango parce que ezali infiltré yango wana mais ce qui est infiltration ezala quitté que armée na biso bazali mieux équipé mieux payé na Afrique pays mo to sakana na biso Rwanda wana mais c'est une question des heures comme na Kigali quelques heures surtout formé ba unité il y a là ba so na zali na 3 brigades brigade moko to formé brigade ya lion blessé brigade mususu lion affamé na ba spécialiste mais écoute je vous dis quelques heures tout ça na Kigali allez bien ou bien arrogance na wana na kolobela ebo na zo analyser yango parce que ngai intervention na ngai et pas na yo na diamanoa ezako proposer na peuple congolais ba solution biblique. Voilà. Na Gagame na kolobana eloko moko. Oyebi biso batu kokosa nza bakosa kate. Soki batone bazona na bayebi se batangela e proverbe chapitre 16 verset 18. Mae mokeli ya likolo na sazolo bakuna lobibo. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Oui. Nzambe mokeli ndalo binengo wana. Que l'arrogance précède la ruine. Il faut y changer en côté mon Bible. Pas ça amendement. Non. On t'a amendé nous changer pour Nzamba changer la vie. Oko corrompre Nzambe te. On Nzamba lobby. Et que ça amendé moi sur mon tasali yango. Et que ça. Et on est arrogance à Zanangazo la qui ça. Mais qu'il se rappelle que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Parce que nous avons mon kériali colonacé na biloko miso. Il y a Azali omniscient, omnipotent, omniprésent, Azali tout puissant. Omoni Na yango est-ce que démarche diplomatique est simba? Yango nazoya. Nazoya sadi nazoya que nazolo banana na Gagame parce que il faut aller ba que oyazo sala. Ye azo ruiné avenir à Barwandais. Exactement Barwandais basaki na Congo hein. Basaki bien basaki nango très bien.
mais il a ruiné avenir, il y a une génération ébélée. Il y a l'occasion ça, il y a des motos à une belé à zomitia et moko. Il y a l'occasion ça, parce que des générations futures à Rwanda, bako se rappeler na maloba maye mokili ya likolo na se akomango na Galates chapitre 6 verset 7. Galates 6 et 7 le Bible. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera aussi. Il le moissonnera absolument. Ce qui m'a sémé amour, a commencé amour. Hein? Ce qui m'a sémé liwa. Et là, on est là pour récolter. Liwa. Même la loi naturelle, les autres pays, ça dit ce que l'on a nguba. Masangu matin. Exactement. So ko gamati cell phone na yo bwa kirikolo. Mama disait là ta ozo sambela ndenge nini. Cell ne téléphone cellulaire ko pe yansi. Aye bayango. O yazo sala na Congo. Akozwango au centuple na mboka na ye. Nyamo tona le bango te ezali le banzambe. Mais pour ngai Mama Gisèle solution politique. Ça y est avantage. Au moment où nous vous parlons, à déclarer Bitumba. Et c'est pas Namboka, et dans la population, et dans la bazana armée, ba fungola miso. Ba luka ba cache d'armes. Et c'est ba bombi. Mandou qui essaie tourner Namboka, ba vérifier, ba dénoncer, ba payer bisango na ba oyo bazaba Namboka solo. Arrogance ou ezali a pambate. Azali certain. Na infiltration. Na ba disposition prise déjà. Oh que ce qui est basangani a fait écrouler. Mais il y a les qui mon kiriali colonna c'était la perception ma belle mana. Non, ba souki na ye. So ba tuni atanga nombre souki na ye. Et bien moteur. Mais mon kiriali colonna c'est la perception ma belle wana. Ayebi nombre exact à souki na ye. So qui ba tuni est-ce que vous nombre ba étoile qu'on a likolo? Il y a bien moteur. Mais mokili ya likolo na sena biloko biso apesa biso mabele mana ayeki nombre ba étoile nyonso na kombo na bango. Alors yazo bundisa biso on a uti otanga azo sala na Congo. Mais akuzwango au centuple on a dit que yazo ruiner avenir ya ba génération future ya ba Rwandais o ba saba innocent. Mais yazo sala ngo. Voilà donc solution politique ezali distraction. Ils ont le système, tant que vous négocier, pour à disposition armée de Salam. Vous êtes distrait. Donc, ils ont focalisé à moins que tant que vous avez disposition militaire et ses amis pour que nous envahir qui gagne. Pour Gagame à comprendre, il faut bailler cola, la unité. On va former spécialement occuper Kigali. Il faut pas qu'il ça y est, il faut ça. Mais ce qui vous sali en côté et que non objectif na bino zabo prise ya Kigali et en côté alors donc il y a ça carabino. Solution est bien pour Gagame ayoka. Où tout le monde Gagame za soda. Oui, tout le monde n'a pas tenu par. C'est militaire. Oui. Alors, il y a l'ingine Bitumba. Alors, so l'ingine ya yoka yo. Yaka na force l'équier. Ayoka lokito. Ayoka lokito ayoka na noté. Ndeye akopaka tambangu. Mais ce qui y a dans le contrôle, yene bozoko subir. Makamba planaye. Y a dans le contrôle, c'est fini. Tant que ça va pas moko, y a ça déjà dit pas. Ah non, on a été amouti. Mais l'armée on a yo. Bato bongo bazawana. Batu ya. Parce yango ton biso tozozo abino, yango biso ton tozozo grâce ya royamba bato. Bazali, ça dit que toza kotuna motuna. Yango toza kotuna bino motuna wana. Po neti lelo to rotuna lolenge nini mobutu tango azalaki. Lolenge nini azali ko sala pona ko barrer route contre
payer ennemi na biso voisin oyo bazalaki ennemi na biso ndenge nini Mobutu azali kosala mpona kobare barutu wana mpo yo mpe osalaki yango tozotuna epai na yo parce que yo mpe osalaki na service ya information mpe sécurité ya Zaïre yango tozotuna omoni maréchal sadi ke nakoloba bo oui tozolanda na bokebi bakongole bafunga baforce combattant na armée nyonso bazalaka fier soki chef na bango alingi bango mpe alingi kosunga bango Mobutu nakanisi bitumba bato bayebi histoire ya mboka ezala na Katanga Mobutu azokende azofanda na biro na ye te basoda balingaka chef azali pomba aza combatif chef aza botau azolemba soda neti esika azali akoko supporter te un chef il faut azala un guerrier dans l'Ancien Testament maman Gisèle baroi bazalaki bao bazalaki kobunda David mais il était roi jusqu'à ce que a commis na point que bato bamona asa a commis kolemba non ko kene suite mais yimo ko nazo azobunda mais soki basoda bazomona que chef na bango bazosala bato bango azoko supporter bango ti azali na botau ngana obangno mbala lekati na beno soda za moto oyo avandi azana kanane mavana na kati na motema agoye bisote mais chef il faut azala un guerrier azala combatif soki chef azala ko encaisser non soda akogate na monaki bakangaki ba rebelle ba ennemi na yabiso ba présenter bango na presse na yoki ke ba relâcher bango oui oui okay. Ba relâcher bango alors preuve d'aller effacer o bazalo basubolo bani bokangaki bango bon il faut na yo monike na niveau politique et ça la mine ngona n'est-ce pas oui ba soda pour na yo ba vani na bango yen mais na kati ya motema na bango ba ibiti zalo ba osa soda zanengo wana amona na kaina présenté yo oseme ngona ok ça va ziramba la simo soko mona ji soda ça dit que ça va sous-estimer les militaires et c'est une grosse erreur il faut pas yo kabango na zo mona même un ministre a contredire un général mais c'est très grave un ministre qui contredit un général qui est sur le terrain azana théâtre à opération kuna yo contredire mais et ça maintenant mboka mo soutien quand le Congolais a ça magaga le seul endroit le seul pays au monde et quoi ça mais ça en Congo mais bon bazana mais bazo ko encaisser ko kaza que nyo se zo salama bazo ignorer non bazo ignorer merci na yo bakongole bayoki yo na bokebi nyonso makambo nyonso tu biso tozotuna po toyeba po tokozwa bino ka awa tokotunela yango wapi fo totunela yango awa po bakongole bayebela yango awa tokoti na likambo avant ke tokende na yo major Ngwanda mpona kotuna yo mpona likambo etali soulèvement populaire eza nini mpe ekoki kosalema lolenge nini na kati ya mboka wana ezali motuna monene mama Gisèle eza motuna monene nako approcher yango na selon liloba ya Nzambe ok tozoyoka moni révolte bandeko na bazobenga ngo soulèvement populaire na kobenga ngo botomboki révolte voilà tout le bango bien na lingala Nzambe azo organiser révolte de délivrance ya peuple na kati ya Lubanzambe donc Nzambe ye moko a organisé nini délivrance to révolte et ce qui est Nzambe mokeli ya likolo na seso asali
po ete moto moko te abeba to akufa na kanayi. Soki ye asali a organiser révolte, tu comprends par exemple. Soki mokili ya likolo na asali si révolte. Oui. A organiser révolte, a organiser délivrance côté na ye mbeba ekozala te bato kufa te. Parce que bana Israël bazaki plusieurs fois soit de bakena bango, soit de mboka na bango ezali occupé, bazali opprimé, to bameli bango na captivité. Mais nzambe na bokasi na ye alobabo, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Pour nzambe a délivré, to a organisé délivrance, organiser révolte, et ça que dépend d'un nombre. Pendant mon tour, il dépend d'un nombre. Mais mon kiri colonne assez, en tout cas, il y a singalité dans le nombre. Donc, chaque fois que il y a Israël, bazalaki ko servir ba faux dieu. Au komona bazali opprimé, bazali asservi, bamini ba na captivité. Kasi à chaque fois que bana Israël bazo zonga pona ko ganga epa ya nzambe. Ko ganga wa eza ko sambela. Peuple congolais non bandi ko ganga epa nzambe te. Non ba bandité. Parce que ko ganga wa il faut ba ko ganga ngo na nani, ko sambela ngo na nani. Wana peut-être tozonga plus tard. À qui adresser vos prières yango wana. Peuple ya Congo ba gangi na oté. Mais mon koloba ko ganga. Parce que chaque fois que bana Israël baza ganga, nzamba zo susciter un libérateur. Tozo ganga mikonyoso, tozo ganga te. Mikonyoso tozo lela ba église etoni na Congo, tozo ganga mikonyoso tu nzamba yoka te. Non to gangi te. Bazo ganga et pas ya nani question yango wana. Ah d'accord. Yango wana nakanisi toko yanora mutu na mona. À qui adressez-vous vos prières? C'est très 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 important. Toko zongelango parce que eza mutu na mutu ya to kamate exemple à libosu. Oh ye me nzambe mokila likolo na organiser révolte, à organiser délivrance. C'est ça qui a bana Israël. Na gasi ya sura na bino déjà. Eza na Exode. Exode chapitre 3 verset 7 à 10. Puis dans Exode 11 10. Donc bana Israël bazaki na boum na Égypte pendant 430 ans. Pendant tout ce temps bazo souffrir baganga kate. Mais ça bazo mona bango. Mais bazo ganga te. Jusqu'au point où bango moko ba mais mokili na likolo na sa zali bagangi. Tango bango bagangi mokili na likolo na sa yoki. Oui. Kiti pour délivrer bango. Et quand on a quitté Nzamba Lobina verset dans Exode 7, que, verset 5, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Et Moïse na Aaron, Nzamba Lukatina Bomba, c'est un miracle, Makamu Sinenge Nandenge. Nzambe a organisé, bango bazali na boumbu. Bazo souffrir, fait souffrir bango. Mais oyebi tango Moïse a ke po ete ba libérer bana Israël. Pharaon alinga kite. Pharaon l'occasion alinga que bango ba tika wana po ba fait souffrir bango. Oui, oui. Il a fallu que Moïse a sali sa 10 miracles. Na 10e miracle, ne Pharaon panique et juillet a libéré bana Israël bakei. Nana organisé révolte wana botombo kiwana. Nana organisé délivrance wana ezaki yeme nzambe mokiri alikolo na se na biloko biso. Tanga sali yango ata mwana moko te kota bana Israël akufaki. Bango baso bimi saint sauf. Soki nzambe mokiri azo sesa azo organiser révolte, délivrance. Ennemi azana tango ata mukete a détourné yango. Non. Exemple ami Bali. Ezali, nagatali obanzambe. Comment Nzambe a organisé délivrance à bana Israël na bondimi ya mutu moko kaka. Balandi ya diamant noir, TV bakotanga
Juge chapitre 3, verset 12 à 30. Juge 3, verset 12 à 30. Bogotangango. Mais, bana isa bazaki na boum, basara kielo ko mabe, liboso nzambe. Bazo kumisa banzambe alokuta. Nzambe alingisi Eglon azaki roi Moab, aya a dominé bango. A s'emparer na ville à palmier. Bana Israël bazaki a servi mibu zomina mwambe pa ya roi wana ya Moab. Mais tango ba roi wana a nyokoli bango pendant 18 ans. Ba yoki passé l'équipe basani. Na verset 15 ya juge 3 babi bana Israël ba gangi pa ya Yahweh. Alors Nzamba a suscité libérateur en comme les nani Éhu mona ya Gera. Oui. Donc mais ye bana Nzamba préparé un cadeau. Ye Jéhu anazaki gaucher donc il y a ça la boko na gauche. Nzambe a révélé et leur connaît les sengela sala. Talent délivrance Nzamba go sa pona bana Israël car na mutumoko. Tout le monde est Moïse. Tout le monde soit Éhu. Nzamba ebisi lo na sala. A préparé mbeli na ye atia ngo na loketo côté à droite akangi ngo ceinture ake ba pesi cadeau na roi roi zui a ebisi bato ba kenekine bozonga bazongi ya zonge pa roi alubi na bi na zana na lo komoka secret ngene ebisa yo na verset 19 roi alubi na silence bon bazaki pepe un roi babini na verset 20 babi Jéhu a abordé roi jusqu'à Vanaki abina zana lilobali ya Nzambe pona yo roi Eglon a telemi webelo koni na saki na asaki nini azumbeli o azaki na ngwana loka Eglon wana zaki munene azuyanga koti sila na loba koti na kati Nicolas Kanda Kanda parce que a yokoli bango 18 ans on a zo bana ko na biblia on a zo tango eza na biblia ngamo ta komi yango te mokili ya likolo na sala za auteur ya bible roi akpe bandimine basali ne bazeli boti tango ya akpe afungoli porta kamati nzela akei batu na eba ya kotala roi asiakufi déjà mais tango ya kia komi na Éhu akini akei babi na verset 27. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il s'est mis à leur tête. Alors, bien avant bolandanga, pour être Nzambe a livré na maboko na bino ba Moabit, ba ennemi na bino. Nana livré ba Moabit. Ezakite que Éhu monto ataki roi. Non. Éhu ye ayoka ki message ya Nzambe. Yo na ngoto za nango sikoyo na loba na bosa na kelo kombo na ngena loba na meme a Moïse wana na momoto za nango sikoyo na Congo. Oui tozola le président actuel Félix Tshisekedi akoko jouer rôle ya Moïse pona libérer mboka na biso na maboka bato mabe soki ya libérer angote Nzamba za pauvreté Nzamba ko trouver moto musa ko sa mission wana. Oui na tomone exemple ya Ehud na uto tanga sikoyo ye azaka mutu moko ye a sauvé nation d'Israël national Nzamba à travers ye mutu moko a exécuté exactement Nzamba ebisa qui a libéré mboka. Oui actuel président na biso azana position à Costa Rica Ehud petit na histoire pour toujours yonde kozo kanga Congolaise c'est quoi Zali. Il faut aller écouter Nzambe et cause après yo pour libérer Congo. Ehud Bible zo bateka zaki mokozi munene non. Yende andimi o Nzamba ebisi asala action. Balobi que dans verset 30 en ce jour Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Mboka zena repos pendant 80 ans pour nan. Pour être Ehud a yokaki mokeli a exécuté exactement le comme mokeli ebisa sala mboka ezaki libéré. Donc
révolte wana ezaki organisé na Nzambe mais aucun dégât aucune perte côté ya camp ya Nzambe. Voilà une délivrance, une révolte bien organisée où est un avantage il y a peuple ya Nzambe. Donc troisième exemple na kolobawa ezali la délivrance ya bana Israël ezaki exécuté na croyance ya bato mibale. Ezali bato mibale ezali Esther na Mardoché. Esther akomaki reine. Mardoché nde akolisaki ye. Mais motu moko Haman, enfant du diable, il a organisé destruction na boma bana Israël nyonso. Mais Mardoché aye koyebisa roi, la reine pardon, akende pas roi, asenga intervention. Esther lokola ba directive protocolaire ezalaki akokende pas parce que roi azana basi ebele pour kende pas roi il faut babenga yo 30 jours babenga qui était azongi se pas Mardoché mais ça fait 30 jours babenga était mais non que pour ndenge nini mais maloba Esther ba pas Mardoché alobi eloko moko et pas Esther. Mardoché alobi na Esther alobi ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Judéens parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Judéens. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà. Et là, Mardoché a lobby na Esther et dans Moutuya. Yozo imagine yogo échappé. Omoni batumi bazala Congo wana maman Gisèle. Oh banguna ba infiltrer bango. Oui. Oh bazo konza mboka na biso. Bana mboko bazo ko travailler na bango bazo kanisa ke bango bako zala épargner. Non. Ah, nzoka bango pi bazala kati donc biso no ndenge mo. Ceux qui va utiliser bango et Syrie parce que basali si a compris mission basangi bango ba effacer pe bango. Ah, c'est très important. Bazo ebate, bazo nabi nyoka yoko oko négocier na nyoka te. Nyoka oko négocier na ite. Bazo tindo so ba si ba boaki pe na yo. Mardoché lobi na Esther parce que aux arènes, aux akona maison à roi. Très important. Abi yo soko sala ngote. Délivrance il y a secours pe délivrance à bana Israël côté mususu. Mais éviter yamana lobi moto azana position sikoyo na Congo azaloka Mardoché to essaie pas délivrer Congo et ça actuel président ya mboka mais ce qui a sali yangote oui il y a dans la position ko sala pe atikali na histoire ndenge to tanga sikoyo Mardoché sala Félix Tshisekedi na makamyo tozoyo azana ngona maboka ko sala ngo soit aponi azana na peuple ya Nzambe. Moïse pas ponaka Moïse a quoi comme roi comme pharaon mais il a préféré qu'il a souffrir na peuple Israël. Donc l'actuel président Mboka a quoi pour ça on pratique l'histoire ko a délivrer président Mboka action moko azali tout comme yé soka sala ngote bon lobi ba koloba komo na été mais mokeli ya likolo na so apesa mabelo na bana Congo azana banzila ebeli yako délivrer mboka wana mais bokomona batanga na ndako landia jamano atire batanga bakere na Esther chapitre 7 batanga ngo bakomona ndenge délivrance ya bana Israël samake. D'ailleurs tango Nzambe changer situation Mardoché na Esther batindi mikanda na bajideye partout bazali na royaume wana la Syrie que va se préparer que ce qui va tout banger pour être babeta bango to bon va se venger. Maman Gisèle bana Israël va se venger qui va utiliser va paix na bango va négocier quitter non non négocier ça quitter va bomber bateau pour va se protéger pour va se défendre donc et sengali tout ça là tout ya bateau Nzambe asala mokeli likolo asala
nyonso wana eza na kati ya bible oyo totangaka na Biblia batanga Esther chapitre 11 mais dans Esther chapitre 10 verset 3 car les Judéens Mardochée étaient les premiers après le roi Assuérus, considéré parmi les Judéens et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Donc, à Mardochée, Azaki considéré Ponani. Bande konae balingaki Ponani. Pour être Azako Luka Bolamu. Le bonheur na bango. Yangona uti koloba. Mokonzi mboka siko ya Congo. Akoko zape Mardochée. Azana ngo penza ndiko ya mesa. Soka suka choko pa akomi Mardochée ya seko na Congo. Élection kutu a osala suscité a combiné déjà élu avant. Mais soka sali angote. Nzambe azama beto. Alonga na beto akomi tevita koma soki nani tevita totia nini. Balanda jamani atiba. C'est-à-dire que maman je disais Nzambe mokeli ya likolo na se ya contrôler ka batuté, ya posséder ka batuté. Ye après ça motu le plus grand bijou, les choix de libre arbitre. Omoni na zolo bali exemple banzambe nga so na zoya na émission na yo na zoya te pas na convaincre bato que non bon dima parce que non mutu yo ça que na opesa ba référence pour mutu atanga à vérifier soit en soit à rejeter te bazondima balande demande baondima major toke no malembe bazondima parce que bango so moni bango bavandi nie bazoyoka boy c'est que lobi oloba mambo eza pona peuple. So le people na peuple to mona nde bando commande yo nanga to kwasu ko maîtriser bango te ba chef a diamant noir ba olanda biso. Ça veut dire que mon kiri ya likolo na sako délivrer na nombre ya munene to ya muke. Ndaki sa mususu. Nakata Biblia. Bana Israël bazo nyokolo bango. Mais oyebi Nzambe a organisé révolte, délivrance na motumoko. Mutango komane Gédéon. Nzambe atini mutu atini ange pa na e prophète. Oyebi Nzamba yebi sa sangisa bato po bakende bato bayaki ko bundisa bango mama Gisèle bato batanga Juge chapitre 6 à partir kuna bakende ezali bato ebele multitude bato bali Nzambe ayebi si Gédéon même bato Gédéon même bato yebi akona kena bato comme 32 000 personnes. Il y a en tête, il y a 32 000 personnes. Nzamba obi na abi Gédéon lobana bato lobana ba bo bazana bobangi bazonga na ndako na bango oyebi combien bazongi na bakini o baza ba panika 22 000 bazongi. Imaginez-vous bato baye Bible zoro ba que multitude comme des sauterelles mais yo za na 32 000 pour mokeli ya likolo na se ayebi mitema ya bato ayebaki ba bazana bobangi. Que la peur lie. La peur est l'ennemi des croyants. La peur a ruiné la vie des gens plus que toutes les guerres réunies du monde. La peur, Bobang. 22 000 personnes basées dans Bobang Baki. Et Tigali 10 000. Nzamba lobi mo kela likona sa lobi na Gédéon effectif armé no l'équipe Mounene. Alors, il faut ok na batu kuna na mai. Na ko sale lo sélection. Na zolo ba mo kila ikola zo organiser délivrance, zo organiser révolte. Awa bana Israël bazaki dominer batu nyoko la bango. Siko Nzamba zo organiser délivrance na bango. Alors, ba kila bona mai. Ba mususu ba fukami bazo ba fukami mabolongo ba mera mai. Ba mususu zo toka ka mai. Bazo ngona monoko la bango. Oui, bateau va foutre ma ballon, basé combien? 9700. Nzamba le bi ba bazuma na monoko batia monoko mboa dans 300 personnes wana bangondi na ko délivrer par Israël. Et oui, pourquoi bateau bazai au fuka ma ballon? Et ça Nzamba yeba bateau wana 9700 wana bango bakumisa la zabu ndingi wana. Bon, alors,
mokili ya likolo wana se aponi bao baza okumisa ye 300 seulement 300 personnes wana délivrance ya Israël salamaki délivrance ya munene botanga et donc mokili ya likolo ako délivrer na nombre ya munene to na nombre ya muke bao baza koyoka nga sikoyo mokonzi ya mboka moto aza na position sikoyo azokama mboka na biso soki alingi kaka azala loka Gédéon etikala libera akosala yango aza na fungola na maboko mais soki asali yango te nza mokili ya likolo na se akozwa Gédéon na ye azali aza pauvre te vrai Dieu donc loba tozose kumone wato mais aza déjà na bato aza préparé baza na bango nzambe deya bongisa aza na retard biso to na retard ya na retard so bana kongo bagangi akozala wana balanja diamano baoloba balanja diamano bazoloba po bango bazoloba ngate balobi ke Félix Tshisekedi ya kosala ngo te parce que aza camarade ya Kagame ndenge bango bazokuna mais esengelo opesa boto opportunité yango nazoloba te akoma Gédéon position akozala loka Gédéon asikola kongo mais soki ya asali yango te yango nauti oloba mokili ya likolo na so apesa biso mabele wana ya aza pauvre te merci ya kozwa Gédéon mosusu na 300 personnes mosusu ya aza pauvre te ye ayebi banani bakosala biso mais ye aza na position ya kosala yango soki alingi asala akosala yango ndakisa ya suka nakosolola na bino na bato bakotanga Juge chapitre 4 o wana ezali mwasi ayaki prophétesse Déborah nzambe mokili apesi ye message en tout cas na baauditeur ya Diamanoa TV botanga Juge chapitre 4 botanga bomona eza wana ayebisi mokili aliko ayebisa Barak apesi mission akende azwa 10 000 personnes bakende po ete alivre ye ya Sisera oyo azalaki mokonzi ya Jabin azalaki roi c'est-à-dire bana Israël baza konyokwama pasi eleki alors mpona délivrance wana esalama ye moko mokili ya likolo na se azoorganize délivrance wana ye moko aorganize révolte wana botomboki wana ye moko ayebisi prophétesse abengisi Barak ntango abengisi Barak ayebisi ye opona 10 000 personnes ya Neftali na Zabulon okende na bango nzambe alobi akoatire Sisera mokonzi ya armée ya Jabin na bachar na ye na batroupe na ye pana oyebi réaction ya Barak ezalaki nini Barak ntango Déborah alobi na ye apona bato bakende bitumba ye alobi na Déborah soki yo oye te nga na okende te Déborah binini oyebi nga na bon ça va nga na okende na yo kasi kembo ekokende pa mwasi bon bakei nani Barak azwi 10 000 personnes ndenge prophétesse Déborah alobaki bakei oyo nazoloba oyo nalingi ke bana ya mboka bayoka bana Israël bazaki konyokama mokili ya likolo na se ye azo-organize délivrance révolte botomboki bandeko na nga babengi yango soulèvement populaire mokili ya likolo alingi te basouffrir ye azo-organize yango ntango nani akei Barak aobéir prophétesse bakomi kuna mokili ya likolo asa exactement oyo alobaki omoni po mokili ya likolo mokano na ye salama esengeli ozwa action eyenge bene na liloba lia ye ayebisi na Déborah aloba na Barak azwa 10 000 personnes akende na esika boye ngai na kobenda Sisera mokonzi ya armée na troupe ne na bachar bakoya kuna ntango Barak azwi 10 000 personnes bazokende mokili ya likolo aexécuté volonté na ye abendi bango badétruire bango ata moko ta échappé Sisera mokonzi ya armée azokima akei akomi kuna bazali na bon terme roi na azali na bon terme na mwasi moko kuna bon
alobi na ye yaka kokota bon akontina ndako bon ezali orientalisme ezali kuna il fallait pas que akende okota na esika oyo basi bazali oyo eloko na esalami mwasi wana nde azwaki marteau na pie moko atuti yango na litolo kasi aza kolala aji fatigué atoboli yango na liso ekiti kuna na ngambo mosusu abimi libanda ntango amoni baraka azoya alobi na ye yaka nalakisa moto ozoluka akoti akuti sisera oyo akufi déjà si akufi mais mokonzi ya mboka na biso akoki kozala mpe lokola baraka soki alingi te bon mokili ya likolo na se aza pauvre te akoza baraka mosusu Déborah Vraiment, merci Major Tito Congolais baza kolando malamu na bandeko baza kotuna. Oui, alobaki déjà sur la nina début émission de Koroyeba azali vrai major azali ba kombote azui na balabala te azali major ya solo major vraiment. Voilà, major breveté d'état major. Donc voilà. Aza vrai major pour bandeko bazo comme muso bakoti okoti na sima ya émission donc zongela émission e bandeli. Ezali voilà, tokotuna oui, olingo ba voilà, pour namoni question monde de comment mi bali bakota na sima donc baye na sima mais bazongela ga ebandela émission pour na balanja Diamant activité nga topesa bango explication ndenge major okendo na ko makambo ozo ba ko rebondir en na moi sima émission kasi to tuna yo olingo si sango to tuna mutuna to ana ngobongo oko non merci na yo to tuna mutuna parce que ba Congolais pe ba vandi na baza ko yo kaloko to yambio to profiter to tuna likambo o ezali awa na diaspora o ezali ko sala penza matoi makelele na matoi ya ba Congolais to ba bundeli mboka nyonso tu bana o bazali kolando na kati ya Diamant Noir TV. Tozali na likambo ko bandeko partager émission ba j'aime belé ka so koti na kati émission. Tozali na likambo oyo, tozali ko ba likambo ya Laurent Sokoko oyo azalaki sponsor ya Bokechua Yambo ndenge azali koloba ye moko. Ndenge azali koloba azali sponsor ya Bokechua Yambo. Mais biso question na biso ezali est-ce que démarche na ye oyo azali ko sala ezali normal ndenge akomi lelo koluka ko défier oyo ezali komba mobimba. Oui, merci mingi pa mutuno mayo na ngai kombo na ye peza nga ringi ko tanga ngote. Oui, nga na tangi yo yali ba batanga na tangi. Mais mazoleka. Ezo rappeler ngai likambo na kata liloba ya Nzambe. Na ebisa kyo e ba télévision mingi to koloba mingi à la lumière de la parole de Dieu. Oui. Oui, Jacob. Oui. Abotaka bana. Moko na bango komone Joseph. Oui. Bandeko na ye moko bandeko Joseph ne bateka kai. Bateki Joseph na ba égyptien po ba zambongo. Akena Égypte. Mais akena Égypte akuti su défi mosusu. Ba mokonzi na ye atie apesi bokonzi nyonso yazo gérer nyonso. Moi si ya mokonzi na bandi ko linga Jesus. Azuluka par tous les moyens. Ya bayi bar entraîner masira mubari. Joseph abi non. Ngai na zo banga Nzambe. Tala na ndako ngana na mobeno azana loko moko ta uruba ngana zo gérer nyonso. Asali nyonso je mosusu arranger. Abi misi basali batika ba mi bare. Kangi ye penza. Abi lelo biso nayo. Joseph akimi. Akoseli Joseph. Mobota mobale na ye, akoseli ye. Joseph abi été. Azui de bâtir na bolok. Oui, Joseph akuma nani? Akuma nani? Akuma ki premier ministre de l'Égypte. Akuma mo kozone. Ezo la kisa. Ngai moto azo ba biloko wana. Laurent Sokoko biso to tanga makomi. Azo trahir ndeko na ye. C'est grave. Pendant chaque écrit. Oyo ndeko na ngai Bokechua zali koloba eza équivalent ya $10,000 tanga za ko lancer ye eza équivalent ya $10,000 donc voilà pas sangisa nyonso cri oyo abwaki azo bwaka ye kwa $10,000 afuta ye soka afuti ete avanda ye pour moto moko ibaka ya zate
Vraiment. Beaucoup de choses à musicien. Et ça style de vie nae, azo vivre nango. Yo koyate, yo pose à homme d'affaires. Ou ya o changer le style de vie nae non. Quand azo lancer yo, vous voyez. Na yo ba tende ko ndemo ngai beaucoup de choses qui ne se justifier. Ah c'est justifié na nani. Oye mo ka pesa kimbo. Non, parce que tant bazo lancer ya bana nana ibabi. Mutute? Biso soyo ki ka komende ba boke pa boke. Cri moko ezo boka mana koma tipo wana, eza équivaut à $10,000. Il faut pas sangisa ngo yo so to ba pesa boketu avant que ya loba. So va lobité avant na nekanye. So futi ngo ta bana kanye. Alors démarche c'est nazo ça wana, je crois que on est différent de défier combat et diaspora parce que bandi pa boketu makoti ici combat momba et diaspora. Omoni moto nyonso bazo s'opposer na bato bazo défendre mboka moto wana azana ba ennemi. Ok, Laurence Okokwa yo kamala. Moto nyonso azo s'opposer na bato bazo sangana po ete mboka eza libéré moto wana azana banguna. Moto azo sala vidéo pour détruire bato mususu moto wana azana banguna. Bo di la révélation te. Que ou ta likole kita non, c'est clair. Bato bazo bunda pona mboka yo zo sala vidéo contre bato bazo bunda pona mboka ça veut dire ozana ba ennemi. So ko moni ki ozana ba ennemi te vana no kanye. Donc ba eza Judas nana atera Jésus Christ. Eza ka Judas azaki pene Jésus. Yene utateka. Donc likamba moto wana ezo rappeler nga biloko wana ni bale. Joseph ne bateka kiye mais abo sanate. Major, yo poso bango tanga kombo yoza mutu na mapinga parce que le tanga kombo tout ça mission. Omoni petit moto azo agir lokola mwana muke. Oui. Ntena ngina pesa valeur te. Ah d'accord, oui. Ngina pesa valeur. Surtout que biso to kitisi yo poto tuna motu na motu na mo kitinga te. Non, ngana répondre na motu na moyo. Ah. Yenda zo se comporter lokola comment expliquer ndeko na pona yoki baza bandeko nazo kamwa oui nazo kamwa ke baza bandeko yango na pesi na partager liloba na bino oya Joseph baterge na bandeko na ye ndenge pa ndenge asala ataki ndeko na ye trahison ezali Judas azaki pepe Jésus ne azali capable de trahir mais Judas tanga moni nzambe asekisi Yesu Kristo na trahi un sang innocent. Yemoka ke komi bwaka na mbele a panzili bumuna yemoko. A garder loko na mutu. Bato azo travailler na bango ebi bango bien te. Ah. Do bazo tinda ye oui. Tala. Bato baso bazo travailler na Rwandais. Ba garder en tête que tant basi si quoi compris mission ba ko effacer bango. Bango mo ba se livrer. Bango mo ba se livrer. Omoni maman Gisèle na lobi pourquoi ba se livrer. Omoni na tactique militaire. Toye ko la kabo. Omoni ennemi okoiko bendaye na katikati. Ça dit que vous allez tomber. Oui. Vous allez tomber. Otima truc moko muke kuna. Tamba petit pas, ba pakati mbangu. Ennemi ta mona ndengo na zokota. Azolanda te po azana makasi. Kasi siko na katikati ya mboka. Bolengeli esika passage obligé po ya koleka. Na esika wana boti manduki na ndenge. Ok, soko ba pusani wana ba komi ba kotika na katikati. O détruire bango, détruire ennemi. Destruction de l'ennemi à l'intérieur. Batoyo, bazo travailler pour na bango. Bango moko ba se livrer na zone de destruction. Okay. Bango moko. Lobia bazo ganga non, et vous avez déjà trop tard. Moto moko atini bango te. Mabele mana ezali mokele alikonda pesa bana bayi. Ce qui est la caillette, maman Gisèle, gardez parole nanga. Ce qui est la colonne à cette mboka wana kenda kala. Mais bâtonné bazomona
Parce que moi, maboko il y a mokela likolo na sepa zoma maboko mona mona jour. Soki mon kolo mabele wana azala te mboka bisekendeka. Nemboka kenda. Ah. Mbere kende. Ezo kenete parce que ya lingité. Parce que biso totuni motuna oyo po tozoba likambo toujours ya mboka na biso likambo ya soulèvement populaire infiltration yango totuni likambo oyo ya Laurent Sokoko malgré kabi batanga communauté mais biso totangaka po biso totanga komba mutu nyonso ata ya Félix totangaka ya Kabila totanga tout le monde Kagame totanga bongo Laurent Sokoko totanga toujours tolobi boye totuni yango po ya zotanga pe wa kombo ya bato malgré nanda kala wana bokecho alakisa biso voiture na télévision ndenge ndeko mona moni akomi alakisi babiloko nyonso banda opesa tanga azobwaka ye azoyemba azotanga ye alakisi bina télévision ki apesinga boye pourquoi ye alobaki te mpona nini aponi koloba makambo yango kaka sikoyo mpe akotisi yango na diaspora nyonso place biso problème na biso eza toza bloqué wana pourquoi ntango wana ye alobaki te asengai mbongo nete kaka lelo aye nango kokoti yango na moment oyo et puis pourquoi et puis akoti diaspora mobimba mpona nini bato merci mpona motuna moyo bato bazokonza mboka balingi eza ndenge wana. Ok, d'accord. Ngiri bana mboka bafungola miso. Bana mboka bazala focaliser na situation ya mabele mabiso. D'accord. Donc bazala parce que tabazelo na est pour makambezo lobama makasi. Bato kufa. Kagame a fait ma déclaration de guerre à Kokota avec ou sans autorisation à Kokota. Déclaration wana ce qui est précis bakozamboka candidaté alors ils allons comme ça. Mais qui est Kagame à Kokota avec ou sans parce que ayebi kazana batunakati. D'accord. Alors tant pendant que ça la bato ça distraction wa Sokoko Bonaboy tout ça non. Bana mboka bazala focaliser na objectif ya bango moko. Objectif est que ba nyoka o ba koti na RDC ba nyoka o ba koti nyoka soko tikie na ndako aita timoli mabulu a koti yo ça semblant nyoka kuswa yo parce que ça déjà nanda kuna yo batu banso bazo coopérer na bango baye ba que fait na bango ezali toujours ya mawa bazo sakana na banyoka na kanisi na live vidéo moko muto bazo décrit comment bato na bayina kabiso eza na YouTube hein? Alors ce qui yo za congolais ozo sala ba illusion que bazo linga yo. Vous vous trompez. Donc, distraction et à la tête va permettre à côté tous à la focaliser dans l'oko moko. Ennemi à mboka na biso. Côté biso na mboka. Infiltrer biso. Oui. Institution nyonso. Parce qu'on a mboka na bango. Alors so bali ko zo na mboka na bango te. Alors tu as annexé Rwanda. Et comme un province moko, en boka na biso. Comme ça, ils ont facile de vivre ensemble sans problème. Mais tant que on va limiter la province en boka na biso, ba limiter que ba boto na biso mboka. Ba boto ndé ya biso ba kota. Non, on est aussi mbaté. Ya wana lo baka la fois passé. Po ba boto la mboko mokela likolo na sa pesi biso. Il faut ba la capable ba kene ba kangai, ba ligoter nzambe. Mokela likolo na. Ba ligoter ye azasira maboka kwa jitende bakoya kubotra mabere mabiso soko ba ligote mokira likolo na sete ba mata bakita o bazo sa na RDC ona kana ya uto tangawa na Galate 6-7 yango ne ba vivre dans likambo soto bito zwa to reteni na makambo to tikola pona to kanga likambo ya Laurent Sokoko eza na kati ya makambo ka toza koloba ya infiltration donc azali muto utiliser la stratégie pour pas diviser. Quand vous divisez la diaspora, c'est avantage na bango. Ceux qui diaspora est unis, ceux qui résistance est unis, combat est unis. Alors, ils ont obstacle monene. Vous vous rappelez, maman disait na théâtre important c'est en zoto, biteni en zoto. Oui. Très important.
il faut tout garder l'unité wana lokola nzoto bomoko wana donc mutuna mutana musala mutuna moto esika azali a contribuer na délivrance ya mboka na biso yo esika ozali moi de commencer de komobali mokeli ya likolo na se ati yo na position wana po osalisa mboka osbana na ye yo soko osali yango te yeba ke mokeli ya likolo na se akozala bato mosusu akosala mais yo okofuta yango moto na moto asala tika koluka o travail mpona banguna bao bazokoma bana ya RDC oyo ozosala yango mpe nde okovivre yango nga na komi yango te eza liloba nzambe c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera absolument eza ndenge wana okoko négocier nango te ekosala bato banso bazocorrompre bango bazosala boye nyonso bazosala wana bango mpe ovivre yango kaka ovivre yango kaka eza liloba nzambe nga na komi yango te donc tozala distrait tozala focalisé Pour na mboka na biso lelo avec le pouvoir en place nini oyo di concret peuple congolais esengeli kosala mpona kosikola mboka na biso esikola merci mpona motu na mona à la lumière ya baexemple nyonso na uti kopesa bana ya mboka à travers Diamanoir TV esengeli bana ya mboka bapesa confiance na mokili ya likolo na so apesa mabele bapesa confiance na motu te le banzambe alobi maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair comme son appui mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel esengeli tokoma au point biso tondima congolais moko na moko esika azali andima ete nzambe mokili azali roi na ye mpe roi ya mboka na biso nakanisi bato mingi na kati ya parole na proverbe babi malédiction sans cause n'a point d'effet. Une malédiction, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la malédiction avec cause a d'effet. Oui. Et c'est ngari bana mboka moto na moto esika azali tango kanisi likambo ya mabele o mokeli ya pesa bino. Et c'est ngari koloba na ye azali tata na yo mokeli ya likolo na se azali te ko na bien ba bazana bana. So mwana uti na classe ya ye papa abasengele na to basengi mbongo na école to ko nini yako ya papa na bi papa ulimbisa vraiment ngai mwana na yo na mwana musumu kina to vraiment so ko lingo seta batale ko basengi bu mwana ko lobani mwana no akoya papa basengi mbongo na école papa bu mokeli ya likolo na se azali tata na yo solo na e dialogue masolo tata biso toke ko tuma la bato te yo pese biso mabelo yo bato babundi pa na bango kuna ba ye pa to yambi bango to sel bango bien batangi na biso bazwi ba bisika ba avantage mabelo pesi bango tala lelo ba futa biso li futa ngazani bazwi manduki bazo sopa makila ba innocent ya mboka yo nzambe ya justice yo exercer ba jugement ko ba ennemi na biso oya ba ennemi physique pe spirituel ba ennemi interne et externe nyoso o exercice jugement na combat Jésus Christ prière ngwana prière ezate que ba komi loko na papier ozo tanga ozo réciter non prière ezate eyenge bena na liloba nzambe on a le bien ezate liloba malédiction sans cause n'a point d'effet une malédiction avec cause a des effets ngara zo bono par exemple ça est belé mais bana RDC partout moto continue comme ça bah ça armée bah tout ça là moto ça effort na mais mokolo na mokolo so kanisi makama mboka ozali moko ponza nzambe mokeli atala kanena motema ya mutu tango ozali moko kanisi makama ya mboka bisolo na mokeli alikona tata na yo solo na faire voir ye malamu yo sala malamu Congo et sala et yamba bato biso te ko luka bato te bitumba te ba ye pa na biso
tout ça c'est bazui manduki bazo pour mabana na biso bazo ba makila o songi na e yawe le mokila likolo na se o exercer ba jugement na yo voilà prière ngwana prière ça fait que OK yo réciter non ba moyen ezali objectif na biso mboka na biso esukwama mais po esukwama na ndenge ya kitoko ese to sangisa mokili ya likolo na se oya pesi biso mabela to sangisa na etumbo to ça tango to ko sangisa ye to ko mona résultat mabela on a bisa kio que toujours adresser prière na biso na to gangi na notre peuple congolais gangi na notre mais comment ba senga gang to ko zonga likambo. Merci en tout cas ba congolais balandio na boke binyo surtout parce que mambolo bizali ya mutu ya moto lobaka tango to lobi ndambu bazwa ndambu po batonda mutu te ba comprendre nini ozo pesa bango émission kitoko ben merci na bino merci na banakin merci na balandino surtout bozo na biso de partout pour na koyoka penza o ezali Major Tito Ngwanda o azali kopesa biso major Bem photo bango malamu voilà baza kopesa biso ya mutu ya na kati ya Diamant Noir TV tozui grâce ya koyambaka ita mususu na kati na biso major nini oyo kopesa ba congolais ya mutu na nyonso tolobi awa so balobi bakanga tango émission kosila batikali nango ya mutu na mutu na bango o major alobaki na oyo biso tolobi te ezali nini bazoyoka yo photo kena rochite merci voilà eloko na lingi ba garder intelligent na ko m'adresser liboso na ko yebisa na koloba liboso na bakambi ya mangomba oui ba pasteur ba évangéliste ba pasteur ba sali oyo bazo servir le vrai Dieu. Oui. Parce que ba peut servir faux Dieu bazali. Bazali. Ba ngone baza majorité kutu. Nazolo me adresser na ba bazo adorer le seul vrai Dieu. Que bateya bana ba ngone bazali proche ya peuple. Koleka ba député. Voilà. A député ba mona bazo akima kambanga pas peuple. Soko ba ringa ba eloko pas peuple. Ba voter bango. Mais bango tous les jours bazana ba peuple kuna. Ba yidi bango. Bateya bango malo. Bateya oyo uti na bango na bango te. Bateya nde lilobali ya nzambe mokeli. Ba yebisa bato tala bato bazalaki na boumbu, bazalaki na occupation. Bazalaki na infiltré trandenge mokeli ya likolo a organisé délivrance, a organisé révolte, botomboki yango basale lango. Batika ko focaliser kaka na makambo ya mbongo oyo soko sale bonde soko pesi boy ozana ba bénédiction. So sali bonde ozui. Bon soko sali boy ou bien yo ko bala lobby, ko bala après demain, ko voyager, ko kene na poto, batika biloko wana. Ba focaliser parce que eteni moko ya nzoto ese ezoki. Bande kona bisa kuna na est baza kokufa. Nzoto mobimba Congo esengele sentir yango. Nzoto mobimba contribuer pour être to libéré kuna. Ya mibale na eloko na uti koloba wa boy. Esengeli kobanda lelo mokolo na mokolo. Na ebite combien de fois par jour? Il faut que zongela likambo na uti kolobawa yako qu'est-ce que j'ai dit? Na lobi que biso bana ya Congo. To sala masolo na nzambe. Masolo na ye ezali koyebisa ye makambo oyo ya mboka na biso na wutaro yebisa bino que na proverbe le banzambe lobi que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause. Avec cause. Et ça n'a effet. Alors, yangwana zo senga na bana mboka baza na dialogue na ye na nzambe mokili. Basolo la na ye. Référence à moi so bato balimba vérifier ngo eza na proverbe 26 hein. 26 verset 2. Donc basolo la na ye ko solo la na ye tata na yo. Ko ebisa situation mboka na yo. Masolo na yo na mokela likona se eloko nini olingi asala pona mboka na yo. Fungula na motema. Oyebisie mais malédiction sans cause eza na effet mais malédiction avec cause eza na effet. Tala malamu to sali bato. To yambi bango na mboka na biso. To bazui ba éducation,
bakomi bato minene mabele oyo eleisi bango epesi bango nyonso lelo abalukeli biso tala lelo bazofuta biso na bozwaka manduki mpo basopa makila ya bana mboka bamama bapapa bisika biso bozali boloba yango mbala na mbala ekoma confession na bino ya chaque jour koyebisa na nzambe mokili ya likolo na sia biloko biso aexerce bajugement na ye likolo ya baennemi nyonso ya RDC mpe oyo bazali baennemi ya bana ya RDC. Donc nazo insiste baennemi physique mpe spirituel baennemi interne mpe externe ya mboka na biso bokende mpa na ye ntango bokondimaka ye arégné sur bino mpe sur mboka na biso bokomona makambo ya kosala ondimi ke ye azala commandant suprême ya mboka na biso me akolakisa bino azali nani yango wana bana mboka bozila te ke 2023 bonde bosala élection na bino bosala yango sikoyo boelire nani bopona nani mokeli ya likolo na apesa bino mboka wana na kati ya mitema mya bino boloyebisa ye ke bino bolingi ke ye azala roi na bino azala roi ya mboka na biso sikoyo ye atalaka na motema ye ayibaka voi bato te non ye soko oyebisi andimi ayebi banani bandimi ke ye azala are sur bango mpe sur mboka na biso alors so tosali tondimi ke azala commandant suprême ya biso bokomona eloko nini ya kosala mpona mboka na biso wana eloko na kosukisa yango yango wana mama Gisèle. Merci na yo vraiment major tozwi ebele ya motu ya surtout likambo lobi mutu na mutu azwi par na ye nga nani eloko na kobakisa te balandi nyonso to ya Diamant Noir TV mutu na mutu azwi par na ye mpo na lelo na oyo tozalaki na major yo mpe ezala na mbote te mbote na bakongole nyonso tuti mbote na bana mboka bato banso bayebi ngai bisika bazali bapesa confiance na mokili ya likolo na se oyo apesa biso mabele wana akotika biso mokolo moko te. Ok. Merci na yo. Merci na balandi nyonso tu ya Diamant Noir TV. Wana ezalaki Major BM Tito Ngwanda pe na Diamant Noir Gisèle Lumba. Tokutani na mbala ya sima. À très bientôt. Bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. De la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.